Sala firme bandio Pagate Tosito y Parlement Union Sacrée, viva! Viva! Parlement Union Sacrée, viva! Viva! Awa toye pona ko loba makambo etali mboka na biso toza bandeko na bino ya mibali pe ya basi awa na kati ya mboka ya Paris précisément na Château Rouge esika oyo biso toyokaki mbela ya mokonzi ya mboka oyo alosenge ete biso tu bakongolais tosangana tosala oyo bazobenga Union Sacrée. Union Sacrée wana eponi ekolo te eponi moto moko te ezali mpona bakongolais nyonso ozala docteur ozala professeur ozala commerçant ozala chailleur ozala artisan ozala eloko nyonso okoki kozala mokonzi ya mboka ayambaki bato nyonso na bato ya culture ayambi bato ba musicien ayambi bato ya théâtre ayambi bato nyonso alakisiki alingiki mboka ezala eloko moko na yango biso moko mpe na kati na Paris awa toyaki mbele ya mokonzi ya mboka na tobenge bandeko nyonso kati na esika oyo bauti na gauche bauti na droite na but ya ke tozala vraiment eloko moko makambo ote koleka na mboka oyo a partir ba élection ekabolaki biso mingi bao bakendaki na gauche bao bakendaki na droite mais lelo tozoloba mingi a partir ya conciliation ya mokonzi ya mboka oyo ya Union Sacrée tokomi bato nyonso tokomi kosangana po ete tolinga mboka na biso ekende liboso mboka wana ekoki kokende liboso seulement na mokonzi ya mboka ye moko te ezosenga ete oyo basalaka oyo bato bazalaki contre président na ba oyo bando critiquer ye na ba oyo bazali sima mokonzi ya mboka biso nyonso na esprit moko na état d'âme moko pour kotonga eko na biso wana ezali ya mutu moko te ezali oyo bakoko na biso batikala biso kwa héritage wana na temps enyokwami ntango mingi bato mingi basakali nango bapaya baye kovanda na mboka na biso bakolo mboka tokimaki mboka na biso na yango wana tozosenga na mito keno a partir ya Union Sacrée mokonzi ya mboka lobi wana ke biso tozosangana na sima ya Union Sacrée wana biso tolobi boye ezala esika oyo ya bato nyonso basala mabe ke bazala esika wana bamona keno bazui esika ya kobatama pe ya kobombama ezala esika ke bato nyonso bazali wana basala makambo malamu po ete mboka na biso ekende liboso tolia malamu tolala malamu santé malamu classe malamu nde but ya Union Sacrée wana pa mokonzi mboka lobaki na discours na ye ya le 6 na ya le 23 octobre ya le 6 décembre ya le 15 septembre mokonzi mboka lobi boye alobi ke aza na posa ete mboka na edécoller cette fois-ci bato nyonso balingaki mboka biso ekufa ebeba akotia bango pembeni bato nyonso basengi ke mboka ekende liboso basepeli na Union Sacrée basepeli na Union Sacrée balongola mboka na biso na boumbu ya bato oyo baguvernaki mabe bakenda kote na yango na biso na Paris awa tosepeli tosanga solo bandeko lisusu awa lisusu moko na moko akoloba makambo oyo akoki koloba mpona mboka na biso ekende liboso yango tokobanda na ndeko na biso oyo azali ngaka banda moto ya liboso Union Sacrée viva! Viva! Union Sacrée viva! Viva! Voilà ndeko na biso pesa kombo pe Bobo Mosengo la Paris Fati ya yo angoyo mangro koto longoli biso pena sonyo za Moïse ngala zalaki muta IDPS mais na ye pena ko soutenir yo initiative oyo zui Fati ya yo angoyo na pesi yo pena do sentir pena goza vraiment mwana ya Congo olongoli biso pena soni yango biso to sangani wa porte to la qui ça vraiment que oui toza sima na yo to soutenir yo même de loin toza la posa hôpital malamu za la Congo toza la posa gratuité déjà kitoko malheureusement muna ba chama bakali mais na yebi ke kala te obuka ngo parce que yo na yebi yo Fati yebi verra que oui oza la posa Congo za la pena to za valeur pena Congo la zo messi
esika na ye en fait Congolais azali sous mututi na te mais lelo okomo pesa biso mo valeur en fait parce que pesi biso pena kimia voilà pour ça misala batu basala ba se retrouver en fait biso totinda bala tozo souffrir en fait mais totinda tout le temps ba mbongo ndeti bona oto chabongo yango na tindis mbongo euti okende sali transfert pour la famille nyonso ezani po Congo est malamu te donc il faut se retrouver parce que biso beto za la bien to vivre pe to ya ko tonga pe na Congo donc Fati kende liboso viva viva vraiment debout ça que viva viva président Tichi vraiment toi il se retrouve mutu oto ozela na mboka ekindeyo au Congo peuple congolais a souffert trop ils ont Moïse na biso oto ozela vraiment toi pour ça congolais fait état de droit na Congolais, il faut parce que le Congo est un grand pays. Parce que le peuple congolais a souffert trop. Tout l'an dit discours na yo, vraiment, il y a ici monde entier pour le peuple congolais. Seulement, auto ça, discours na yo, et ça a bien. Donc, on a posé un mboka, ça va bien. On a mis un mboka, constitution, il y a Congo, il y a trop bas. Donc, Banzela, Izonga, hôpitaux. Donc, ils ont mon photo, il y a une photo, il y a une photo. Il mange à poto. Donc, même si il mange à poto, na Congo. Au Congo, à l'époque des années 70, Congo est parmi les premiers, parmi les pays les plus beaux d'Afrique. Mais Congo de l'autre, Congo ils ont la cime. Mais comme Yoye, Chichi, Congo c'est son beau, quand on a posé un beau, ils allaient bien. Donc, parlement des bouts, ils ont pour la Congolais Nyoso. Ils ont pour la mission Moroté na Paris, ils ont pour l'école Nyoso. Au Congolais, c'est les États-Unis. Par exemple, au Congolais, au Congolais, le Canada. Parlement des bouts, ils ont Congolais Nyoso. De tout Sangani, en tout cas, dans ce plateau présent. Donc, discours na yo et que Ndondoro Lobaki, tout ça là, tout ça nous peut courir, ils ont bien Congo et Bonga, ma constitution ça bien, Banzélé ça bien, Kolia, Bopito. Donc, social peut contre la Mboka, on a pour ça accompagner les étrangers, c'est des contrats, accompagner les étrangers, il y a le Congo. Donc, poubelle, il y a partout, donc sous poubelle, il y a quoi quartier de poubelle, il y a partout. Donc, soit ma contrat Moko, il y a Mindele la photo pour contrat à Congo pour la côté de la poubelle. Tu es sous courant. Peuple congolais, on a besoin de courant, on a besoin de Brazzaville, on a courant et pas la biseau. Mais on a Congo pour les arrêter. Le quartier Belé va courant et zaté. Ingawana, président, yo ebike, batabali masolo ya ba belge. Donc c'est ba belge. Pour bon c'est so ba inga donc donc c'est ba belge s'il te plaît. Courant le problème mai sous mai. Tant na Congo kala, le premier pays en Afrique noire, tu me la main kitoko. Mai ya bien propre. Mais le comment mai comme ya mabe, difficulté mai, ba quartier Belé, mai arrêté, président s'il te plaît. Ora Moïse na biso. Dans les secondaires donc, même si on a bien peuple congolais, donc, droit état de droit, donc, c'est pas lui, président, donc, Moïse Nabiso Yanedio, Yanezam Tatindio. Donc, tu boy guerre, peuple congolais, tu souffres la guerre trop, tu boy guerre. Congo, et ça pour là-bas, Congolais Nyoso. Parlement debout, viva! Viva! Parlement debout, viva! Viva! En tout cas, biso toyeka poto soutenir toujours idéologie ya mokonzi. Mokonzi makamunyo salobi naza na posa na répéter te po bana Congo bino bolai wana boyoki boyebi nino alobi. Mais ngai na opesaka na koloba muke pa président. Neti ba camion oyo na mboka na biso ba poubelle ezebele mais ba camion oyo et ko sala pe misana na mboka na biso balongola ba poubelle balongola ba poubelle ba meka basala banzela batu balia ba congolais bazalaka difficile te congolais so kazolia na ye azale lo mususa lo banete alia na ye bien azana problème te guerre te congolais soki aza kolia na ye malamu y a pas de problème mais sinon mokonzi na sepeli na idéologie na yo mais union sacrée c'est bien mais il faut pas mettre des voleurs o basala ili boso ke ba yibi mbongo mboka batondisi ba poche na bango lelo il faut trier mutu na mutu tout le monde rappelle ba comédien batamaele bayali lelo to ko mona pe bodopé azape ministre to ko mona pe lombe azape ministre
tozo luka ba professeur wa miyibi akokende alakisi mwana 1+1 égale 2 ye tanga okende kuna alobi 1+1 égale 4 donc ça veut dire baba fo ba professeur po batie bango baosala misala neti totala neti ilukamba soki ilukamba nani soki premier ministre na bino wana mais tala ndenge abebisi mboka elonga malonga asali te na mboka mais tozosenga sikoyo vraiment présent mpona bato oyo ya malonga tomonaka batete oyo esalaki te tomona mpe batete ya sika eya esala mosala na mboka tomona banzela ebonga tomona misala tomona congolais azotambola na ndenge alingi biso mpe tolongwaka mpe na poto tozoya mpe kuna tranquille bakasi tete na aéroport eza te batala makambo na aéroport wana bameka koarrange biso tokoma oya na poto moto atungisa biso eza te mposo nalongwe na poto na ye na Kinshasa na ye na mboka na ngai donc il faut nazala à l'aise c'est pas que na bandi casse tête na aéroport après tana kobima na mboka yango na président nasengi mpenza mangoko to na yo biso toali a soutien na yo nalobaki liboso en 100% mais ngana opeso 1000%. Naza toujours na soutien na yo ya idéologie na yo. Union sacrée viva! Viva! Union sacrée viva! Viva! Union sacrée viva! Viva! Biso nyonso na nsima ya Fatimbe! Beton! Fatimbe! Beton! Fatimbe! Beton! Fatimbe! Beton! Bon, ngai na olobaka ka boye. Na discours na yokaki na mwa phrase na tangaki. Olobaki olingo osala ba millionnaire congolais. Biso bato ba diaspora toza ba projet bien. Mais souci na ngana osenga douane dès la Congo nous avons bakanga ba port privé nga mona ko eza bien pour to consommer congolais tout ça rapport national dès la douane ceux qui douane eza bien tout ça la tout qui est investi dans mboka pour toza ba projet de les dans mutu mais au mona ba douane na so Congo ils ont empêché biso moi te faut le bien zati et longa ko senga ka yango Fati Union sacrée viva Union sacrée viva Parlement debout Union sacrée viva. Moi je m'appelle Thierry Chibambalo. Je suis un vrai Kassaïen, des vrais Kassaïens. Moi nous Chibangu Kéléma, du Kwamblalelu, Bois douane, Toutouane, Papa Wan, Eza quand même est fort. Bois douane. Moi nous dis là, on était ensemble ici à Doc Eiffel, on t'a soutenu, étant que notre président, étant que Fatibé, Fatibé, bisous, Balakine, bisous. Allez, les opinions là, étant que bébé Chico, opinion là, étant que bébé Chico. Donc, non, c'est rare, ce qui m'a, président Chichi, a sali gouvernement na Yassika, aux opinions là, il y a bien noté ce mot, c'est là. Donc, Premier ministre Moïse Katumbi, au ministre de la Défense, Polanga, Jean-Pierre Mbemba, Polanga, ou chef de bataillon, ou bien chef d'état-major, Polanga, Jean-Pierre Mbemba. Premier ministre Polanga, Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, Aza Moutoumoko, très bien Polanga. Donc, très bien, c'est mec à Mawabatu. Donc, Polanga, Moïse Katumbi, Premier ministre. Donc, Polanga, on a appelé le président de la République pour le passeport. Passeport, entre l'euro sali pour le passeport, dans le salamaté. Dans le salamaté, depuis le botama tokola, j'ai social pour le passeport. L'école gratuite. Il y a aussi un président, vraiment, il vient à eux bien. Ma balabala, ma kadam. Dans le quartier, sous ma quartier, ne presse pas rien pas le mal. Maintenant la télévision, il va venir si quoi. Pour tant qu'on la suna yolo wana, na mona yolo. Tant qu'on la, tout va petit, yolo partout ma kadam est à la vie. Mais le lot macadam est assoupé. Président Chichi, donc ça va solo. Limité, macadam, bandal, la carte va venir. Njin du coup, tu viens la carte. Boum. Dans le lot qui va tarsi et mon kala. C'est bon. Va venir, macadam fait quota. Donc on a ce plutôt sur ma passeport. J'ai ce passeport né de ce pays. Vraiment merci Chichi. Tu peux sur longue vie. Bravo. Parlement des bouts vivants. Parlement des bouts vivants. Viva! Le sacré viva! Viva! Viva!
mboka na biso toza na bilo ebele toza na baminéré toza na diamant toza na or toza na cuivre toza na colbert toza na presque tout na mboka na biso des fois ça me fait mal makambo mosusu namonaka awa na Europe awa na mboka na biso esa te biso neku même bacourant mindele bayibaka biso bilo ebele bayibaka biso donc nga aza na posa nde awa ezalaka tomona awa nani mwana 6 classe après lobi nango azwi mosala mais ntango na otala bato ebele na afrique na RDC kuna omona atangi baklasse na ye apres na suka mosala eza te esalaka nga ma susi lelo mpe boye nga naza na Paris 13 na institut Galilée na Pinay Vitanese na otanga classe na ngai esalanga mpe plaisir na silisi parce que na ye na mboka oyo mpona luka mpona zonga na ye mpona kovanda te na ye mpona tanga mpona zonga nalingi mpe lobi te nazonga na mboka na ngai misala mpe ezali donc nakosenga biloko nyonso wana président même na mambo eleka na mbo tozala badaniel tozala bafils mokoko aza bato moko azalaka ma wana parce que mama alobaka nga esalaka nga ma plaisir ya trop donc bameme mambo bacourant ere moko courant ekei ere moko boye tolingi mamboka na biso ekomama bien ekomama bien donc bato bavivama bien bato bazala bien surtout social tona posa même na soki na baprovince na biso na bacongo central omona toza na bilo ebele kuna toza na posa balala banzala ntango omona bakulu na bazoyiba c'est parce que misala eza te parce que soki opropose kulu na moko boesalaka boetekaka bakoyiba te mais ntango baomonaka ere moko bato bazosouffrir yango ozosala bana koyiba topesaka confiance oza présent na biso tosepeli makambo nyonso ezoleka siko tosepeli donc toza mona mposa mboka na biso ekoma bien balelaka te mona mposa mboka ekendema liboso même banini oyo bapoubele oyo eza eloa mokie mpo ezala na mboka na biso toza navana mposa mboka na biso ya avancé lelo mpe tovandi mpe boye totutela ndo mboka na biso mpe tolo makambo mabe mpe ezokende nga mpe na sepeli mpe ndina watanga boye na 6 classe na wana nazongi nanga mpe na mboka nasali nazali mpe alese na mboka na nga tolingi te tokoma 22 eza komobango malibanda parce que awa totambolaka ma omona minuit basala na biso lo tolingi mpe mboka na biso ezala bongo batika kolela toyebika toza na nyonso tokosala mpo mboka na biso ezala bien donc elo na lingi alobaka yango wana Parlement debout, Union sacrée vivre béton. Bon, Fatibé. Bon, bana Congo, bana Kin, partout dans le monde, c'est place Bozali. Dès que tu peux chaque samedi, tu vas nous écouter na Awana Souka pour l'ensemble Union sacrée. Union sacrée, ça veut dire quoi? Union sacrée, ça veut dire Makambo, Tolingi uni pour l'intérêt à Mboka, pour l'intérêt à Congo. Ata mutauti na mboka nini sokozaka mpona bolingo ya Congo neto lobai makotonga bato na basala eza te ofinga mboka na yo koma baétranger bakoya te bainvestisseur mwa bainvestir ezala te nde babalaki kopie nde topia na 91 ti lelo omoi te tosaka rien do yango wana tolobi te tokoli biso sikoyo bato oza na poto tolobi to bazaka koparticipe na baide na bato baza kuna baza na pouvoir to bana kokabola baide biso topesaka mpe baide bino boza kuna mpe boapprendre boexécute na sasi tokabolaka na sasi ke biso tofandi kote tozovanda na mindele tozomona makambo mosusu tozomona évolution na bango ndenge ezokende baéconomie lango sela nde baogere tozomona nde baomegere bacrise bahôpital bamakambo ebelebelebele tovanda na bango ala poto tozomona ma tout est sérieux donc ntango tovanda na tozwa kotanga mbala moko tozwa koapprendre mbala moko. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as un binopé. Pourquoi ça l'erreur? Pourquoi le président a remis la place pour le procès? Parce que nous savons que nous avons l'unité. Biso yanga tout ça les locaux. Tu le bien ali idée moko boye. Et ça quand tu as jeune moko boye. Ba tout ba tata na bana bazalia wa ba père de famille ba jeune. Et ça mutu tout. Yaka ezaka kofinga te ovali na salon boyo kata suka zofinga ka Congo ofinga président yo osala boye po ozo minimiser mboka c'est ko lingi mboka te yaka tokutanaka il y a des contre et des pour yako pesa ba idée yako loba po la mboka président pa bana koyoka chaîne ezali tant to sali parlement debout président bana kolanda ba idée o ezo pesa ma na ba contre na ba pour yako sala kotenir ezali bien ba kotidier ba kosala ba maramutu ndenge koleka po la mboka ezalaka toujours bien ndenge baide bomoni ya bandeko to balobi ba prince ba douane ba courant comment mboka koza sa électricité makamute comme l'Android tout le monde est na rapide
donc tout wana bovanda na poto bino mo boyebeza makamuto relaxa te babiki busenzi ne mutesi la raté mais malaria esilaka soki ke yo olingi ozalaka mosenzi soki olingi ozala malaria choisir sala choix yanga toyebi kaka tobanopesa toujours baide oyo tozala yango tobanda koloba oyo bandeko tu balobi awa bopratike ya malamu bosalela ya mabe bafingi mutu mpe te eza te okende zongo soki otongi mpe tokotonga soki mpo lobi mabe tokoloba mais mpo na mainteret ya congo toboyi nde makili etanga tolingi nde toza bamikolo tokoyi batata soki mpo ozali mokolo nde bakanga mpe ndokia ah ouais mais tout ça nde na makambo ya kosolola loko badite nde tobandaka kobongisa makambo na mboka na biso na tanga bakoko tata ona tata basali likambo bavandi basali ofuta nini ofuta soso tosolo tozonga na epoke wana todinga nde mboka ekende liboso tout est présent alobaki eza bon na makambo mosusu bato bakocontredire tozaka tout l'intérêt ya congo yango napesi bino mbote toloyobike na linga ozalisa toujours mabanga te na bamasa nanga kaka toujours baprésident dido francis pinor makila wa bakongo bapeti nanga basi tu bino boyebike na lingaka mingi na congo kishasa bana bandal bana lemba ngiringoto partout na monde entier nasepela na bino trop bagros bisou supa baro ezoya oyo eza Union Sacrée viva Union Sacrée viva Fatimbe Béton ouais banakin atindel no message et outil à partir à Paris bo fungola misu Congo mobimba tolongola distraction to ezakati na Congo bolongola tribalisme o ezakati na Congo moni moto amonani te na Union Sacrée alingi Congo te aza monguna ya Congo parce que Fatia sauver Congo c'est moi qui vous parle tant que ndeko na bino moto amonani te na Union Sacrée alingi Congo te aza monguna ya Congo bofungola misu botika ba sentiment boza kolia te babisa no inutilement boza la souffrance okobima babomi yo pour rien bosato sangala tozala bomoko to sauver Congo ekenda ki Fatia sauver Congo tofungola misu botika distraction tribalisme bolongola yango Congo tata bomoko mokonzi be moko eza Fatia komba bakomata baza soute biso to soutenir nde likanisi ya bokonzi ya mboka oyo apesi alobi boya tosunga Congo ekundamaki tobimisa Congo na libulu yango ya lingi yango Fati naza derrière yo to soutenir yo to sangani na ke musala te po na soutenir yo lelo na kete po na pesa yo message nengo sungi Congo continue toujours comme ça idéologie papa la yo le peuple d'abord peuple a se retrouver eza bato te mabumu mina batia makele na ba télévision eza ba peuple nde oyo apesi au pouvoir kanisa bango ba peuple baza humilié ba peuple bazo souffrir tel point pour Congo eza richesse ba bomengo nyonso eza na Congo ba luka mais pourquoi le peuple va se retrouver te pour la nini bapaya baye bakote libiso la mboka ba trahir mboka na biso ba congolais bo fungola misu botika distraction bolongola ba distraction on appelle sibino eza message outil na Paris et outil pas ya bobo mosengo atinde libino. Parlement debout, viva! Viva! Parlement debout, viva! Viva! Fatimbe Béton! Fatimbe Béton! Bon, ngai awa popol bosilo na kati ya Paris. Bon, na sepelaki kaka mingi po na mokonza mboka na makambo nyonso oyo asalaki mpo na biso. Mingi akoloba eza te nazomona aza deja na nzela ya malamu na chemin oyo ezomema biso na prospérité. Bon, nga oyo ide na nga kaka na ye mpona complete mpo na mboka na ngai ide nanu ya gouvernement oyo ya sika oyo koya oyo il faut qu'on réduire nombre ya ba ministère. Il faut ba ministère wana ekita même ata na 30 po tolingi ba ministère ebele te ba olia mbongo pamba toyebi musala bazosala te. Deuxièmement na lingi pe lisusu bana mboka bazala na esprit oyo tozala nango na poto. Esprit ya poto ezali nini? Esprit ya kotala liboso ezali nini? Kotala bamisala kokende na ide moko na ya président ya mboka na mokonzi ya mboka toza tolongo l'esprit ki tribalisme nga naza muyombe nga naza mukongo nga naza muluba biso tout toza ba ana poto ezalaka te. Ana France omona bato ya nord bato ya sud bato ya est bango tout kaka ba français oyo kata moko to rotuna yoza muluba yoza muko ezalaka te ana France na lingi pe un jour na Congo pe ezala bongo o baluba wana o ba Congo wana ezala bongo te biso tout toza ba congolais tozo bunda pona Congo ezala malamu
kala biso totikaka Congo courant ezalaka ekendaka te mais lelo courant ezalaka lisusu na Congo te nalingi nzambe asunga mokonzi ya mboka na bon chemin oyo azwi que un jour ba courant ezonga makambo malamu ba otu bazoninga baya kombrouiller mokonzi ya mboka nzambe ye moko akozwa charge na bango donc nazala minga koloba te message na ngaka yango wana pona mboka na ngai. Parlement debout, Union Sacrée, viva! Viva! Parlement debout, Union Sacrée, viva! Viva! Parlement debout, Union Sacrée, viva! 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 Fachi Béton! Voilà, Toza Awa. Comme la souka, il y a Masson Nabiso, le message Nabiso. Tu remercier RTNC pour le privilège à Pessi Bisso, que tous les gars RTNC, voilà, ils ont un privilège. Merci pour Nabino, pour le soutien Nabino. Donc, chaque samedi à 15h, dans le Parlement debout, Union Sacrée, à Château Rouge, pour les alliés ordonnaires, pour les alliés marqués, tous dans le coin, place ça dans le Oyo, tu vas dans doléance, la vie sur la porte pour Ekomaka, et pas mon Kozambo, qui appelle parlementaire Oyo, assis, on a qui, vu tu vas debout, à la porte, on va assis, comme ça, tout la symétrie, doléance, Congolais. Tu sais pas dans mon Kozamboka, pour un passeport déjà, équité prix est commis 89 €, on te met les maboko déjà, pour na Oana. Tu sais pas sur la idée, mon Kozamboka lobby pour na. À côté na ba élection prochaine et koya biso pe na poto to ko voter que c'est pe na idée wana to bi na sumo ko zambo ba bongo pona wana to c'est pe sumo ko zambo le bige na ba élection koya biso ba na poto pe to za ba représentant na biso ba député na biso donc il to pe c'est ko zambo ba kofo ça veut dire mon ko zambo mbalo avant akanisi biso makasi pe abakisi a tchepe na double nationalité donc c'est une bonne chose pour na eloko wana Mokozamboka, bota na biso likambo ya douane ekita pour tout investir dans mboka na biso. Pe bobongisa un comité d'accueil ya ba diaspora na Kinshasa pour guider biso. Biso to meli mingi na poto, to na idée kinité ya Congo te. Bota comité d'accueil ya intégration ya biso na poto se trouver na kinité na ba difficulté. Ba difficulté eza makasi na Kinshasa, bana poto bazo ko se retrouver na kin, ba yeme face ba conjoncture sur place, ba escroquerie, ba makambo ebele ba famille donc bana poto bazo trouver un peu na mode décadence. Donc, botia biso comité d'accueil, il y a intégration, il y a la diaspora. Nous avons guidé biso comment tu s'en sortir dans la idée na biso. On a idée madame au Sengabino, to Sengabino sous que non, makamba Covid-19, prix on a 45 €, batte belé, les libres qui prix l'équi. Motuya et l'équi, sur beaucoup qui à 45, à 35 $, et ça bien. Pour 40 €, c'est belé. Donc, beaucoup qui t'a pris wana, ya wana. Mais bon, il s'agit sous makambo, tozo benga, il y a courant na mai. Tozo ba doléance belé. Il y a ba doléance ya courant na mai. Mingi ya koloba ezalité. Mingi ya koloba ezalité, tozali wana pour na tango tozalaka pour to pesa. To pesi merci na RTNC, to pesi merci na bato nyoso oyo bazali na Congo. Ba Congolais pe oyo bazana na Paris, ba kota na Union Sacrée, ba adhérer na Parlement debout pour ko sunga mokozamboka. Bandeko pe bazana ba province. Parlement debout ezali awa. Bino pe bazana ba pays différents. Bo seni mokozamboka na ndenge na bino kuna pe na Parlement debout na bino na Union Sacrée pour esa na biso nini. Bomoko together umoja bobu mwe bomoko. Donc merci beaucoup accent na bino. Toza pe bandeko bazali. Bonsoir. Bonsoir. Bon, on a le bapon na biso batozana. Tozana ba famille na ba Congo ana. Tozana posa président Fati asali kama malamu. Tozana posa na ye. Ye pas za posa na biso peuple mais asunga biso asali kama malamu. Pour ba famille zo lela trop, passe l'équipe tellement trop. Donc asala likama malamu biso pe to soutenir to ana sima na ye. Soki likama malamu ekozala biso pe to zaka pona ye. OK. Donc posa na biso ke abongisa pe na mboka makama malamu ezala.
Donc nde tosepeli na mpona bana classe Minerval Ofele c'est bon. Mais makambo mosusu abongisa bahôpital banzela social ye moko avanda ana pota yebi nde social ezala asala biso mpe malamu mpe bafamile na biso mpe tozwa kimia kameme tozozala na kimia te mpo lobi kuna oyoka telefone alo kuna fulani malade nyonso ane esenga biso bambongo na minute oyo tokomi na bacovid misala eza te donc tozokanisa su bafamile na Congo bakolia nini bakozala na ndeni bakozala ndeni toza na posa na yo mpe ezala na posa pepe eloko na ngai naloba no yango wana kombo na yo kombo na ngai Nadine Talabwanda moto apesi kombo na eti apesa vraiment bon atanga mpe napesaki te ngai napesi kombo na ngai Ale Machuda méchant mokonzi nasi na bai naza na soutien na yo na yesu eloko bakisa te eloko tolobi kaka bongisa badouane banzela ebonga tala bamiyibi oyo bazoya lisusu na se na yo bakoma lisusu na kibokonzi mpo babanda koyiba donc il faut trier bato wana tala bato wana oyo union sacré toboyi te eza bien mais tala banani baza bamiyibi trier bango mokonzi mpo nayebi yo oza beton mokonga nkoba batiaka yango mpo apapa na mabele te mais sala yango mpo emonana mpo nayebi kokosala yango mpo oyo biso tokanisaki nzambe alobi te ekokosala mabongo te tika natindela bino beton tomoni mpe beton oye tomoni makambo deja oyo lobi toza deya na kimia tomona ngo na misala esalama soki makambo wana esalami ngai na kobanda toujours kosoutenir yo na poto na kobanda kotambola naloba botala mokonzi na biso na vota ye te mpo nazalaki na poto soki nazalaki na Kinshasa nalikaki na vote yo mokonzi na ngai. Faut arrêter maintenant. Ce qui veut dire la vérité, c'est que les frères, voilà juste on est né roi. Les choses bien. On se la pète pas. Nous tous. On se la pète pas. On a tout ce qu'il faut chez nous. T'as vu? On vit en France, on galère. Parce que nos propres frères, ils viennent chez nous. Ils nous fait croire des trucs. Moi, je suis congolais, moi. Je suis congolais du Congo, Congo. J'ai grandi en France. La France, c'est comme mes parents adoptifs. Mais je reconnais. Mais le problème, c'est que c'est quoi? Nous-mêmes, on n'est pas solidaires. Regarde-moi. Oh, c'est ce que tu regardes là, c'est rien. Si tu voyais ce qu'à l'intérieur, tu aurais des larmes aux yeux, mon frère. Juste pourquoi? Le jugement. Tes propres frères, on n'est pas solidaires. On ne comprend pas les trucs. Chez nous, il y en a un seul, une famille, qui prend le 1% sur le 100%. Le 100%, il est là. Et les autres, ils viennent ici, ils viennent faire le retour au pays, ils viennent vendre du rêve aux frères. Que Poutoni Boubou, en France c'est comme ça, en France c'est comme si. Pendant ce temps que c'est pas ça. Et t'arrives ici, tu comprends le game, mais t'es dedans. Et en plus de ça, au lieu d'aider les frères, de se soutenir, d'être solidaires au moins, sans faire la guerre, la paix, avant tout. Faut pas reprocher quand même à la... Laisse-moi finir de parler. Faut pas reprocher quand même à la France. Ils sont chez eux quand même. C'est comme je t'invite chez moi. Si je t'invite chez moi, tu viens, tu respectes les règles, c'est tout à fait normal. Faut pas critiquer, sinon faut rester chez soi. Faut respecter. Je t'invite chez moi, mais tu respectes les règles. T'es pas d'accord, mais tu retournes chez toi. C'est normal. Ça c'est la vraie vérité. Au lieu de dire nique la France ou je sais pas quoi, ça c'est pas vrai. Mais par contre, chacun. Le mot de la fin pour le Bakaka. Bisso, tu vas pas dans le Congo. T'as vu? Bisso, t'as vu? On est. Bisso va être le premier. Tongmana. Nous avons appelé ça Bisso. Force wana. Bisso, nous on est noirs. On est noirs, c'est pas pour rien. T'as vu? On n'a jamais voulu être le premier ou le dernier, mais on est les premiers. Ici. Et juste pour le dire, on est né roi. N'oubliez jamais ça, les frères. Alors à partir d'aujourd'hui, quand vous voyez un frère noir, on galère. Si vous le regardez, vous passez, c'est que vous êtes rien du tout. Vous êtes rien du tout. Que ce soit ici ou que ce soit dans l'autre côté ou dans l'autre monde. Quand tu vois ton propre frère, et que ce soit noir ou blanc, parce qu'il ne faut pas oublier, on est tous des humains. On a des yeux, c'est pour quelque chose. Alors soit on regarde, on réagit, on fait quelque chose. Même avec le peu qu'on a, c'est rien. Aidez votre prochain et peut-être lui, il vous aidera. La
Filme Bandio Bangate